perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, puisque l'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser. Bonjour, bonsoir, chers internautes, ça dépend R. Bipa Union Sobozwami, Bozolanda Biso Nangonga, Oyo Nabanda Kunabino, Naba résidence Nabino, partout Bozali Naba boulot, Bozana Naba autoroute, partout vous êtes, Oyo Bozota Biso à travers cette émission 3 Exa Production TV. Topé Sibino ba mbote ya mingi, pourquoi pas tozongi samatondi et pas ya nzambe mokonzi oyo abateli ngai na yo to telema lisusu na mokolo ya lelo. Merci na nzambe tozongi samatondi pa na ye. Merci na bino tout bote la biso partout vous êtes dans le monde. Bipa Union Sobozwami Topé Sibino ba mbote ebele ba abonné na biso nyonso bo s'abonner massivement yo pena no s'abonner, aimer, partager, liker cette émission. Et comme ça, la biso bien makasi. Quant à moi, je dis merci à l'ingénieur Augustin Kaninda, le moulouba le plus civilisé du monde, où il y a la caméra. Et ngai nazali boso caméra na bino papa Sano Bakadi Akuba, où mesana toujours kolanda présentateur na bino. Et merci na bino tout bozolanda biso mokola lelo, bozala wana bolanda émission na bino ya kitoko, où mesana kolanda TV moko bato ebele. Awa tozali wapi bozotuna, tozabongo na IPN. Tout ça bon on a IPN ils ont rond-point IPN donc tout ça bon on a rond-point IPN alors tout ça na mira université IPN yango et côté to na ngamba Selembau et kuna ngaliema donc to la Sabino IPN voilà merci beaucoup et to découvrir IPN ngala bino na dit que botika IPN kala bokena bane et mikolebele et vraiment et na makasi ya 3 Exa Production TV, chaîne Oya Kitoko, Mesana Kolak Sabino, Nde, Tozoko, toujours Kolak Sabino, et Mokanabino, Kinshasa. Et donc voilà, et rond-point, Tozana IPN, Tozana porte à université, et université en haut, et porte Moussou Zaliawa, et Tozana rond-point, Bozomona, maman Nenge Bazoteka, Bazoleka, voilà. Donc mon rond-point Oyokala, Yosotala Ngai, mon rond-point Oyokala, Moussou Sali 4 ans, Moussou Sali 5 ans, Moussou Sali 2 ans, Moussou Sali 10 ans, Moussou Sali 20 ans. Donc Tala rond-point, Nenge Koma, Ipen, Onyo Sobodomona, Tozabomona, Miria, Université, il y a Ipen. Donc voilà, merci l'ingénieur, merci Nabino Batutu Bota Labiso. Merci Nabino Batou Bolanda Biso. Voilà, Hollande émission Oyo Tikela Biso commentaire Hollande depuis quel pays. Merci Nabatunyon so Oyo et Bazo aimer Bazo commenter Nabil lelo no boa kabino. Et lelo no kota na émission liboso Oyo Batunyon so batikela kinga ba kombo na bango na ba pays bazali na ba commune ba uta na Kinshasa et lelo na ko dédicacer bino à travers cette émission na communauté 3 Exa na biso mobimba et toko dédicacer bino toujours à travers cette émission pour na vie émission oyo ezali suivi makasi et bato belé bolanda kango bana mboke belé et bolanda émission oyo donc ezali émission oyo ezali suivi et botalaka et seplisaka bino. Et tout ça bongo
toujours na rond-point Ngaba. Rond-point, pardon, ya, toi na rond-point Ipen, voilà. Comprenez-moi, Ipen, tu as toujours awa na rond-point Ipen. Voilà, merci beaucoup mon ambiance oyo, et ça on a rond-point Ipen. Mon quelle ambiance, mouvement oyo, et ça awa basakana raté. Aux distrait Tchombekei. Protection téléphone, anti-casse électrique. Ye muto otala ngai mukolo ya kin soko yawa na rond point aux distrait so aux distrait Tchombekei sakekei. Donc voilà, merci David Matutu botala biso awa tuza bongo na rond point Ngaba. Ngaba ni na ngai nzambe na ngai. Ngaba olingi nini? Toza bongo na rond-point Ipen et voilà, je mona awa na rond-point Ipen. Merci Nabino Batubo Talabiso, merci Nabino Batutu Bozo Landa Biso partout. Vous êtes dans le monde et te possiblement Bambote Bele Babone na biso nyonso. Obo commentaire émission. Obo commentaire émission. Topesibino ba mote ebele ya mingi. Voilà awa bomoni route nationale na biso yangoyo, route Matadi yangoyo to abongo na route Matadi. Donc route Matadi yangoyo oignon sobozomona oyo tozabongo na rond-point Ipen. Tozabongo awa na rond-point Ipen. Voilà, tozabongo awa na rond-point Ipen. Voilà. Donc awa to ana bongo na route Matadi. Merci na bana Ipen nyonso bozolanda biso bana ngaliema bana selemau e bozotala biso e ba étudiant nyonso otanga pe na université Ipen awa okenda libanda mboka ozo mona pe université na bino e te pesi bino ba mbote ebele partout bozali et te pesi bino tellement ba mbote ebele. On est vraiment ensemble avec vous. Merci Nabino Bota Labiso. Voilà rond-point Ipen Nabino Yangoyo. Et rond-point Ipen Nabino Yangoyo. Voilà. Le monia tokom na rond-point Ipen. Tozaka toujours na rond-point Ipen. Ah, soko keboye. Ozongi c'est le mau. Soko keboye na gauche nanga. Ok c'est le mau Ipen. Ok c'est le mau bumbu. Bumbu bandal. Boye na simanangai. Ok, Bakitambo, ok, Ville, voilà. Boé, Ozongi Matadi Kibala, ok, donc voilà. Et Toko toujours. Merci Nabino Batutu Bota Labiso. Merci Naba Congolais, Naba Congolais, Nyonso Bozo Landabiso. Merci na diaspora congolais. Oh, bah, Messana Kota Labiso, Boza partout. Bozo Landangaï, Bozo en France, Bozo en États-Unis, Bozo en Amérique, Bozo en Paris. Bozo na Bruxelles, bozo na Norvège, bozo na Irlande, bozo na Suisse, bozo na Hollande. To pesi bino ba motebele bino pe bozo landa biso bozo na Londres, na Angleterre, to pesi bino ba mote bozo na États-Unis d'Amérique, to pesi bino ba mote ebele bino ba nyonso bozo tala biso et puis bozo la voilà et bozo mona ambiance oyo ezalaka awa na rond-point Ipen ezali bisika moko oyo et rassemblaka et batu ebele bautaka bipai na bipai bayaka ko se référer awa na rond-point ya Ipen et bozo savourer ambiance voilà bozo savourer ambiance oyo voilà bino mona ambiance oyo. Désolé car on a rond-point Ipen donc au mona Ipen Ikala ça fait 2 ans 3 ans Ipen Nabino Yangoyo et rond-point Ipen Yangoyo et awa tozabongo na station oyo Ipen et voilà station na station et voilà Zokoba et awa merci beaucoup Nabino Batutu Bota Labiso. Merci beaucoup. Nabino Batutu Oyo Bozo Olanda Biso. La Pesibino Bambote Ebele Boza Telme Bele Bozo Olanda Biso TV Moko Batebele et responsable Bavandi Liboso écran pour la Rolande émission pour la découvrir qui ça na bango Batika Kala Moka na bango Batika Kala voilà et voilà Moka na bango Batika Kala
Et voilà, merci. Et merci na bakonzi. Et tout le monde va tchéli biso ba peine na nzela et pour éviter ba embouteillage. Et voilà, donc pour éviter ba embouteillage. Voilà, et toujours continuer. Et à Wabomoni, Tobaluki, tour il y a université et pédagogique et Yangoyo, université pédagogique et Yangoyo et IPEN, voilà, IPEN, donc à Wabomoni, va changer et ça la activité. Et Wabomoni, va m'accompagner les autres cas, voilà. Voilà, merci. Ah, tout à bongo. Entrée à Ipen Yango, toujours. Merci Nabino Batutu Bota Labiso. Merci Nabino Batutu. Bozola Nabiso partout. Et Bozola Nabiso Boza Awana Katia République démocratique du Congo. Aux hôtels à biso, te pêchons Bambo Tebele, aux amis Bongo Naba Congo central, aux amis na Lubumbashi, aux amis na Katanga, aux amis na Gemena, hein, aux amis na 26 provinces de la République démocratique du Congo, te pêchons Bambo Tebele, Nabino Nyonso Balandi, Babone Nabiso, Oyo Botala Kabiso, Oyo Bolanda Kabiso, te pêchons Bambote ebele awa tozali boso ya entrée mususu porte mususu il y a université et UPEN donc voilà toujours combat toujours et toujours continuer toujours émission na biso yom toujours landa biso za mona UPEN oza mona ngaliema et sala biso signe comme la biso ozolanda biso depuis quel pays et ceux qui posent moi la IPEN aux amours l'angaliema tike la bisongo na commentaire et que ça la biso tellement bien. Voilà, université pédagogique nationale. Voilà, IPEN. Voilà, ma grande porte, ma biso, il y a entrée, il y a université. Et merci Nabino Batu Bota la biso et merci Nabino Batutu Oyo Bozo la Nabiso partout, vous êtes partout. Et on est ensemble et avec vous. Et awa, que ça se soubongo, na entrée, mususu, ya IPEN. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, puisque comment. Comment nango perfectionné Makambo toboya kilobi et comment autoriser Ah masula kobangola kamotema Sala la bazele nyonso kasi tango kaka elevation okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balinge kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire
awa tozaka bongo toujours na route Matadi et toza toujours na route Matadi. Merci na ba maman nyonso bazolanda biso na ba papa nyonso bazolanda biso. Merci na bino ba yaya nyonso ba master nyonso ba leki tout et mingi ba papa na biso na ba maman na biso po ba émission ba responsable. Merci na bino et boza telme belé ba papa na biso Freddy Kalidja na Allemagne wana molande monene oyo alandaka biso tout le temps papa Freddy Kalidja depuis Allemagne et bambote na yo vraiment ebele et ya mingi et bipa ozali et molande monene lisusu papa na biso Ricky Bazika papa na biso Ricky Bazika na maman na biso Angèle Dondo depuis Londres mon papa Ricky Bazika et na maman na biso Angèle Dondo papa na biso Ricky Bazika Japana Ricky Bazika Japana na maman na biso Angèle Dondo depuis Londres balandi munene topesi bino pe bambote belé. Merci pour un cadeau et merci pour un geste, merci pour un cadeau to la paix et oh nyonso bozo promettre biso merci. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka baboye ya yesu yakana yo ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci beaucoup, chers internautes. Merci, Bandeko Tubolanda Biso. Tozokoba, awa, tozaka toujours bongo na Ipen. Et toza bongo na commune Yangalema. Et awa na Ipen, na commune Yangalema. Toza toujours na route Matadi. Nous avons toujours la route Matadi, Ipaiwapi, nous continuer toujours awa na Ipen, commune de Ngalema, na route Matadi. Merci na pesa mote na mona Ipen et papa nanga Alain Panda, papa nanga Alain Panda et na maman na biso et Françoise, maman na biso Françoise, voilà maman na biso et Françoise Bodele. Bodele Yoleke. Voilà, maman la biso Françoise Bodele Yoleke. Donc il y a papa Nabiso Alain Panda et tu peux suivre nos mots couple Alain Panda, papa Alain Panda, na maman Nabiso Françoise Bodele Yoleke et depuis Paris tu peux suivre nos bambo tebele bana Ipen et merci beaucoup balandi minene. Il y a 3 exa production TV émission na bango. Voilà toujours continuer et bambote mingi na bagi lelo na opesa batuna biso bambote. Voilà. Ba nyonso ba commenter ki na émission passée ya Rocade oyo batikela ki ngai ba kombo pe ba quartier na bango ba vana na Kisasa lelo na opesa bino bambote na yebi ke boza balandi minene ya émission oyo dans le dédicace na ngezali nazo kota na kati ya chaîne dédicace na ngezali lelo nazo kota na kati ya chaîne donc voilà et awa na kota na chaîne et na dédicace voilà to comme la station et déjà bon la station et voilà waouh tout ça awa toujours na Ipen Ngalema. Voilà, bipai tozo continuer émission na biso toujours na mokolo ya lelo. Merci na bino batutu bozo landa biso
makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole. Merci bandeko tubolanda biso. Voilà, toujours continuer toujours awa na commune na biso ya Ngaliema et na Ipen et bipai wapi toye mokolo lelo ko solola na bandeko na biso et ko lakisa bandeko na biso école chrétienne de Jourdain. Voilà. Merci beaucoup et na bagi lelo émission lelo na dédié ngo epai ya bafanatiki nyonso oyo bakomantaki na émission ya Rocade mboka ya sika vers Mikondo. Voilà, bango nde na kodédicace lelo baoyo nyonso bakomantaki na Rocade mboka ya sika Mikondo. Et lelo nazo dédicace bino à travers cette émission à par rapport ya ba réponse nabino oyo boyanolaki et voilà lelo na ye nazo dédicace bino. Nous avons 16. Voilà. Ah.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers internautes. Tokomi awa, tozaka toujours na route Matadi. Tozo tika sikoyo route Matadi. Tozo kota sikoyo Masikita. Voilà. Tozo kota sikoyo Masikita. Totiki route Matadi. Voilà. Awa sikoyo tokoti avenue Masikita. Voilà. Ozamwana Masikita. Oyebi avenue Masikita. Et awa tokoti sikoyo avenue Masikita. Merci Nabino Batutu bozo tala biso. Merci Nabino Batutu bozo landa biso. Voilà. Joli Ngumbu. Voilà na bandia wa na pour remercier et na remercier Joli Ngumbu. Je vous suis tous les jours. Je vous suis tous les jours depuis Paris. Vous êtes un bon professionnel, plus courageux. Bravo. Mwana Makala, frontière Yolo, Ngaba, Joli Ngubu. Topesio Bambote Ebele, Joli Ngubu et Bambote Ebele. Vraiment, merci beaucoup. Awa, ndeko na biso alobi nini? Et Motendeko, merci et courage. Voilà. Merci Nayo. Et comme on a et comme vous allez enregistrer, comme on a monia, vous allez Bestina. Voilà, Bestina et Kanyama. Voilà, Bestina Kanyama. Et Bambote na ebele. Namoni awa Kitoko Makasi. Et comme on a Elvis Kabongo, voilà, namoni Elvis Kabongo et awa namoni Elvis Kabongo lisusoye pour la deuxième fois et Bolobela pe likambo ya mbongo ya batu pona voilà, expropriation ba promesse ya Lukuta ata 1 minute ya pamba. Voilà, merci. Na transmettre un message na yo et pour na barocade bateto le barocade babukaki ba mapangu na bango et jusqu'à présent ba mbongo na nous bazute. Voilà, message na yo na lekisi yango na lobeli yango et ba konzamboka balanda misho balandi et puis toyebi ke ba ko yanola bino kaka. Voilà, merci beaucoup. Et Esther Mawika, voilà, Esther Mawika. Bonsoir depuis Brazzaville, Mwana Ngaba. Oh, Esther Mawika depuis Brazzaville, Mwana Yangaba. Tope siope ba mbote ebele. Voilà, on a centre médical et maternité Edith Kavel. Voilà, Kavel. Voilà. Merci. Toujours continuer, toujours. Et awa toujours ma venue Masikita. Voilà, awa tozana nani. Godé Capella, voilà, Godé Capella, Alobinini, Godé Capella, courage à vous depuis France. Je suis Ndjiloa, quartier 13, voilà. Et moi, je suis ce pays aux alités, Godel. Godé Capella, donc et merci na message na yo et salut biso bien et ah susuna nous luto comment voilà tout en commis Roger Lutonto, voilà Ndongala, Roger Lutonto Ndongala depuis la France, idée français, voilà, suis de Kinshasa Matete, voilà, Roger Lutonto Ndongala, Molande Monene, depuis France, moi na Matete, te pesio, Bambo Tebele, merci beaucoup. Nabilelo na ko dédicacer ka bata ba commentaire. Yo po commentaire ko yo dédicace na. Voilà. Awandeko, bonsoir depuis Pays-Bas, na province de Zéland. Zéland, voilà. Moi na Ngiringiri. Voilà. Te pesio Bambo Tebele et Kombonae Zanani et Francine Nkenga. Francine Nkenge, voilà, Francine Nkenge depuis Pays-Bas et mon Angiringir et Bambote et Belé, merci. Voilà, toujours Koba, toujours et Awa, toujours Naveni Masikita.
donc tokende toujours avenue Masikita. Merci et na bana Masikita, bana ya Ngaliema, bana ya Upen Masikita, voilà. Topesi bino ba mbote ebele ya mingi. Voilà, awa tozwi ndeko na biso iri. Voilà, c'est qui? Total un message. Salut ndeko, ndenge nini santé? Sikoyo WhatsApp ezate. Oh papa, numéro na biso ya WhatsApp ezalaka wana tous les jours. Numéro na biso ya WhatsApp ezalaka wana tous les jours. Benga biso okozwa biso et 565. Voilà. Awa nani? Nalam comment? Nalandaka. Voilà, nalandaka bino mingi. Voilà, nalandaka bino mingi na bitambola tambola na bino bokeba mukolo mususu boko tambola pe bo bimi na Sénégal et Talibino. Voilà, merci. Bobimi na Sénégal et Talibino. Bon, Nana Zolanda bino à partir ya Canada. Na Red Deer, voilà. Na Red Deer. Nazamwa na Barumbu quartier Beau Marché. Voilà, depuis Canada, moi na Barumbu quartier Beau Marché et Tepesio Bambote Ebele et Bambote Ebele vraiment et ya mingi na ndenge pe otumboli bisol juste même pas commentaire mususu na moni ebungi et voilà ebimi linga ya voilà et voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Et toujours Kota, Awa, toujours continuer toujours à venir Masikita, mais Awa Sikoyo, toujours à venir Équateur. Voilà. Awa, à venir Équateur, Masikita et Atikaliawa, et à venir Équateur, il y a Ngoyo. Donc, toujours quoi venir Équateur, tout droit, toujours Koba Sikoyo, na avenue Équateur. Merci Nabino Tubota Labiso et Bomonde Totikel Bino avenue Masikita. Mais tu aussi le mais tu lango na ndenge ya boye to continuer na nous avenue Équateur. Voilà, merci beaucoup et tu continuer toujours na avenue Équateur. Merci et na batutu bozota Labiso. Merci na bandeko tout et oyo nazotanga ba komo ce qui peut na tangiote ko silikate ba message za tellement ébélé. Et voilà. Bah, maintenant, déjà tellement ébélé. Voilà, on en a profité. On appelle ça papa Nanga Paul Mafuta depuis Hollande. On appelle ça Mbote papa Nanga Paul Mafuta depuis Hollande. On appelle ça Mbote Ébélé. Et on appelle ça Mbote na Guy Mayala na maman Marie-Louise depuis Paris. Balandimine nepe. Il y a émission Oyo. Pourquoi pas na bandeko tout ba la biso et te pesi ne bambote ya mingi et na bino ba bobenga rabiso na bino ba bobenga rabiso te pesi ne bambote belé ya mingi tous ensemble et longo na bino. Voilà, tozoko ba toujours et tozoko ba toujours et na ba message na biso et voilà et Moya. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Tellement moya za makasi awa. To ana venu Équateur. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Mingi na kata
Merci chers internautes, et je vous signalais que nous avons toujours awa na avenue Équateur. Nous avons un Équateur, au bottom de Équateur, au début Équateur, ticket la biso commentaire et au la biso tellement bien makasi et voilà et namoni commentaire mususu awa depuis Massina na zappé na terrain na quartier de Kikimi Nikondo, voilà, et Chantal Masaka, voilà, tu peux sur beauté, Chantal Masaka, voilà, et Nani Soussawa, bonsoir, depuis Pays-Bas, na province, voilà, Natanga Kiye, voilà, Natanga Kiye, voilà, Saline Deko, Ndengenini Santé, oh, c'est déjà, voilà, merci beaucoup. Et Nabaoyo, Bamoni, message Nabango, Oyo Batindaki, Bomoni, j'espère, Natangi Yango. Voilà, merci. Nabino Batutu, Oyo Boyoki, et toujours continuer toujours Awa, Naveni Équateur, et toujours Naveni Équateur. Merci, Nabandeko tout, Barota Labiso, merci Nabandeko tout. Zolanda Bisso et partout et vous êtes dans le monde de Pessino en beauté et voilà. Tozokoba toujours et Kolakchabino toujours Mboka Nabino et Congo Nabino Botika Kala. Voilà, on a eu le sous le nom dédicacé Kaka ba internaute Nabiso. Voilà, félicitations à vous, c'est bien, Maître Django Mabende. Je vous suis depuis la commune de Kassavubu. Merci, Maître Django Mabende. Azolanda Biso depuis la commune de Kassavubu. Topesio Bambote et Belé. Voilà, awa, tomoni nani. Tina Kuala Lumpur. Voilà. Tina Kuala Lumpur. Bako Bimakuna. Ah voilà. Commentaire, merci. Bitambola tambola te papa langa. C'est qui? C'est joli. Voilà, merci maman. Voilà, depuis Massina. Et c'est qui? Chantal Masaka. Voilà maman Chantal Masaka. Et puis la salle constat bateau tout n'entend. Baka bateau va commentaire. Voilà yango lolo. Na l'autre sibino maman Chantal Masaka. Depuis Massina et Bambo Tebele. Et Awa Soka Mukongo. Voilà. Oui, je suis Mukongo, Narama Mukongo. Jaïden Mele. Voilà. Voilà. Nazolanda Bino depuis pays bas. Naza mwana Ngiringiri. Ok. Déjà Natangaki. Et courage à vous. C'est Guy Mayala. Oh! Notre papa Guy Mayala, papa la Guy Mayala, merci beaucoup papa Guy Mayala, merci beaucoup. Et na maman la biso Marie-Louise, Pepesibino Bambote, et belé depuis Paris. Awanani, Bolembisa ko tambola tiboko, tambola bobimi na Tchadi et Talibino. Aïe, c'est qui? Et Canada Red et ça papa Raffin. Voilà, papa Riffin. Ah, Raffin, voilà. Papa Raffin depuis Canada. Papa Nabiso, Raffin, depuis Sio, Bambote Belé. Papa Nabiso, Raffin, depuis Canada. Voilà, merci beaucoup. Et Nabagi Lelo, Nazaka Kanaba commentaire. Lelo, Nazaka Kanaba commentaire. Nazo dédicacé Bino tout. Lelo, Nazaka Kanaba commentaire. Voilà, merci. Tous les toujours à venir Équateur. Tous les Bimasikoyo. Et Wenzaïpen. Tous les Sabino pe Wenzaïpen. Tous les toujours à venir Équateur. Et tout depuis Équateur. Tout côté Masikita. Tout kei route Matadi. Tout comité na station. Il y a entrée. Il y a Masikita. Tout côté Masikita. Tout côté à venir Équateur. Nous toujours continuer toujours et voilà. Awa namoni banani.
Merci beaucoup pour ce beau travail que tu fais dans chaque émission. C'est bien. Maître Django Mabende depuis Kassavubu. Oh, Maître Django Mabende depuis Kassavubu. Topesio Bambote Ebele Molandi Munene. Voilà. Ma solo toujours. Oh, nan Elvis Kabongo. Oh, Beoma Batuna Biso Elvis Kabongo. Bambote Ebele Elvis Kabongo. Un bon professionnel, toujours joli. Ngoubou depuis Paris. Moana Makala. Référence Yolongaba. Oh, joli Ngoubou. Topesio Bambote Ebele, Moana Makala depuis Paris. Et Topesio Mbote. Awanani Namoni. Moussala Kitoko Ngai Mama Gloria. Il y a Belgique. Moana Limete na Kinshasa. Ancien ya Matadi. Fan ya Tongo. Na toi exa. Production TV. Na partager na partager na talate, voilà, na partager na talate, voilà, fan munene, voilà, maman la biso Bambote Ebele, merci ndenge au commentaire vraiment on a bagi lelo na elibino kaka lelo na elibino na émission ya Ipen na dédicacé vraiment émission oyo et pas na bino maman la biso et maman la biso Gloria depuis Belgique. Bambote Ebele, moi na limité et vraiment maman la biso Gloria. Merci chers internautes. Et voilà, Momoni Touti Kotika, avenue Équateur. Voilà. Touti Kotika Bongo, avenue Équateur. Awa Toza Bongo Liboso ya église La Borne. Voilà. Toza Bongo Liboso ya église La Borne. Église La Borne en Ngoyo. Et Awa Toza Liboso ya église La Borne. Awa na Ipen. Tosambela Awa La Borne, église Nabino. Au message nango yebiango oyawa ba mema yo ba invita yo avant voyager église La Borne yango yo et voilà a bomoni ba tutu toza liboso ya église La Borne. Voilà. S'il te plaît, retournons à la parole. Et awa tokomi na Bwenza Ipen et tomeka kokota to baluki Tobi Makuna, awa tomata sikobo tokota Bwenza Ipen. Voilà, bozomona Bwenza Ipen yango ino ba boyebi Bwenza Ipen te, Bwenza Ipen yango Bwenza Ipen oya kala bomoni Bwenza Ipen ndenge koma Bwenza Ipen koma tellement kitoko ba maman bazoteka bilamba bozomona ba maman bazoteka bilamba. Voilà. Ba maman bazoteka bilamba, ba maman ba makemba, bazoteka ba épices, bazoteka ba nguba, ba ketch, ba sac. Donc awa bongo na Bwenza Ipen bozomona lolenge cafouillage pe mupepe ezali awa. Donc tout tande totambola tozokangana toujours awa na Bwenza ya Ipen. Merci Nabino Batu Botala Biso. Merci Nabino Batu Bolanda Biso.
eza komba retournons tous à la parole retournons. Voilà, merci yo je sepela na image oyo yo ozolanda émission oyo tikela biso commentaire kosala biso bien tokotanga bino bayi nyonso bayaka kocommentaire nazozela mpe bacommentaire na bino et voilà tozokoba voilà awa tobimi awa bomoni oyo nyonso ezali na IPN awa nyonso ezali bongo awa na IPN voilà bozomona banoko bazoteka et voilà et toujours continuer toujours awa toujours toza bongo na kati ya wenze ya IPN. Merci na bino batu botala biso, merci na bino batu bozolanda biso et oza mwana ngalema oza mwana IPN et papa nanga Alempanda papa nanga Alempanda mwana IPN. Merci papa ko kangama na matemate. Donc la passion que ça se va faire. Soit ta sexe ça se va bango. Non c'est ça va faire. Voilà. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire zokoba toujours et na wenza IPN bozomona ambiance oyo ezali awa mpe population oyo ezali awa bongo na wenza ya IPN boko comprendre te awa toza bongo na wenza IPN ozomona olengi bamama madesu bazoteka bamama baepisi bambisa kokauka et vraiment awa batutu bazali comble na commerce voilà awa nyonso toza kaka na kati ya wenzi mama eskisi voilà tozotambola toujours awa na wenze ya IPN voilà oyo nyonso bozomona oyo toza bongo na kati ya wenze ya IPN bozomona ambiance nini ezali awa na wenze ya IPN voilà et tokota boye tozwa bamama et mwana tambola voilà ozomona et awa toujours et na kati ya IPN bomoni wenze ya IPN na kati ndenge ezalaka et awa bazoteka baviande bomoni wenze ndenge ezaleli et bamama bazoteka baviande voilà lokoma kotrahi sankutala nsima yeso yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
tozokoba bamoni mama lolenge bazoteka mama bondo we voilà et bomoni ndenge zomona bapoisson biso Afrique zomona mamete bambisa kokauka et voilà et tozongi yango lisusu tozokoba toujours awa na wenze na biso ya UPN. Voilà. Merci Nabino Batutu botala biso et merci Nabino Batutu bozo Olanda biso partout bozali et partout vous êtes et bozotala biso boza bana UPN boza bana ngaliema bozolanda biso bomoni wenza UPN bomoni ngaliema na bino bomoni UPN bomoni ba université bomoni ba venir Masikita ba venir Équateur et tozokoba toujours la kisabino et wenze ya UPN yango yo wenza UPN na bino yango yo tozokoba toujours awa tokoti place ba mabende voilà tozokoba toujours et merci Nabino Batutu botala biso merci Nabino Batutu bozolanda biso awa je vous signale que toza bongo na wenze ya UPN bino batu bozotala biso toza awa na wenze ya UPN wenze ya UPN yango oyo ebipai wapi tozokoba e awa na wenze ya UPN. Voilà, merci tozokoba et merci. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci bandeko nyonso balandi oyo bozotala biso bomoni tolenge totiki e wenze ya UPN awa tobimi bongo na avenue na biso e tozokoba chers internautes, wana totika e wenze ya UPN
awa tokoti siko avenue Yumbu et avenue na biso Yumbu yango yo et awa toza bongo na avenue Yumbu toujours na Ipen avenue Yumbu na Ipen et avenue Yumbu yango oza mona avenue Yumbu et botema na Yumbu okola na Yumbu et topesi yo ba mbote ebele ya mingi et awa toza bongo na avenue Yumbu. Voilà, merci na bana ngaliema, merci na bana Ipen, merci partout boza bozolanda biso awa dépôt makala oyo na Yumbu atwali boso dépôt makala ya Yumbu. Donc voilà, et dépôt ya makala ya Yumbu yango yo makala nyonso ya Ipen ebimelaka nde awa na dépôt ya makala oyo ya Yumbu. Donc voilà, et tozokoba toujours et na émission na biso awa bongo na Ipen. Merci et bomoni toutsukola sabino ba venir ya lolenge ebele awa na Ipen et tozokoba kaka toujours ko laki sabino ba venir ebele awa na Ipen. Voilà, merci. Merci beaucoup et tozokoba et awa toujours nous en avenue Yumbu. Donc avenue Yumbu yango yo awa na Ipen avenue Yumbu. Merci aux amours avenue Yumbu, au botama avenue Yumbu, au col avenue Yumbu, au yebi avenue Yumbu. Vraiment tirer la biso commentaire et que ça la biso tellement bien makasi tirer la biso commentaire. Voilà et Tozo Koba. Koleka molimo santu ona pesa bango nzambo ya bongo ye kalabiso batutu ikoto sanzame kalabiso batu asumubeleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posomeme tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole retournons tous masula kobangolaka motema ye mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atikali su
bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke. Tobungisami ye, tobungisami ye libanda maloba na Nzambe. Eklesi komi opesa moto bisango nifo bapesa yo ngombo. Tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso. Yango Nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye. tozongela ye. Tozonga ye na maloba na Nzambe. Oyebi malamu, la trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi, frère. Tokoma kotrahi sans kutala nsima o. Yesu yo, Yesu zonga na yo. Oluka, babolye. Ya Yesu, yakana yo. Lipambole, lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Ce n'est que Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe. Balingi Nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia ye. Balangwe masanga koleka molimo santu. Olapesa bango na nzambo ya bongo ye. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Boswanene tokolaka mpona nini yo. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Nous continuons toujours. Et bon, nous sommes à Avenue Yumbu. Avenue Yumbu est la principale. Et tu as qui soit Avenue Pumbu. Est-ce que tu as Avenue Pumbu, Toké Pumbu. Et je m'habille Avenue Ekila. Merci, Nabino. Tout bozo landabiso. Et voilà. Bino tout. Oyo. Bozo talabiso, bozo landabiso, bomoni. Et bana Avenue Pumbu. Et tu peux signer Bambote Belé partout dans le monde. Bana veni Pumbu, et bana veni Yumbu, bana Ipen, Bomoni Wenjela Bina Ipen, bana veni Masikita, bana veni Équateur. Oh non, so Bomoni marché na bino, ya Wenze ya Ipen, Bomoni ba rompo Ipen, Bomoni ba université. Awa skoto koti, to komi ko laksa bino siko ba veni, awa to uchi ko laksa bina veni et Yumbu to banongo depuis na route nationale numéro 1, to koti nango to e nango ti na avenue Pumbu. Voilà, tu as venu Pumbu, de toujours continuer tout le monde bandako kitoko, ba construction kitoko, vraiment et ça la biso bien makasi. Merci Nabino tout botal la biso, merci Nabino tout bozo landa biso partout oyo bozali et partout bozali. To pesi bino bambo tozomona ba modification et le lenge bazo modifier bandako bazo tonga bandako sika. Voilà donc innovation ezali vraiment awa et na avenue Pumbu. Yesu yakana yo vraiment.
ntango kaka élévation yeye okomi koégorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango nifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Awa tokoti bongo na avenue Ekila, totiki bongo avenue Pumbu, awa toza bongo na avenue Ekila. Donc merci nabino tout batu bozolanda biso, merci nabino batu tout bozotala biso et nabaki lelo ba dédicace nanga suivant mingi ezalaki pa ya ba abonné na biso, ba fan na biso ba commentaka presque na ba émission et né na outi ko dédicacer bango na bosani pété communauté 3 exana biso bozalaka na biso toujours même moral et ba papa na biso Guy Mayala et depuis Paris na maman na biso Marie-Louise te pe siope bambote belé papa na biso Guy Mayala na maman na biso Marie-Louise depuis Paris te pe siope bambote belé papa na biso Agostino Louvanga Dio na maman Kati Louvanga Dio et te pe sibino bambote belé papa et na biso Agostino Louvanga Dio na maman Kati Louvanga Dio et depuis Paris bambote na bino ya mingi pourquoi pas na papa na biso Gai Kalamabi Aboma Soldat na mama Bijou Mabuta et na mboka ya Irlande de pesibino bambote balandi minene ya émission Oyo. Merci et tozokoba toza toujours na avenue Ekila. Voilà, toza bongo na avenue Ekila, bozomona ba paysage ya bien awa bongo na avenue Ekila. Voilà, merci beaucoup. To continuer toujours. On a venu na biso Ekila et merci na abonné tout. Zomona banda kwa kitoko ezali awa na et avenue Ekila presque ipen to moni banda kwa bien banda kwa danser banda kwa kitoko et awa toza toujours na avenue Ekila. Merci na papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni. Papa Gervais Luboya bambote na ya mingi. Pourquoi pas na papa Freddy Kalidja et na Allemande, notre papa Freddy Kalidja depuis Allemande, to pe siope bambote ebele ya mingi, to pe sipe mbote ya mingi na papa na biso Paul Mafuta na Hollande, to pe siope bambote ebele papa Paul Mafuta depuis Hollande. Pourquoi pas na papa na biso Emile Mweni na Manchester City, moi na Oni Britannie, to pe siope bambote ebele Emile Mweni et moi na Manchester City et à Oni Britannie et bambote ebele Emile Mweni, to pe siope vraiment bambote ebele notre papa
pourquoi pas napesa mbote lisusu ya mingi na molandi munene lisusu ya émission oyo et pasteur na biso pasteur Olivier Tabala église du Christ charismatique prospère à Londres, depuis Bambo Tebele, papa na biso Joachim Yelenge depuis États-Unis et Bambo Tepe Ebele, pourquoi pas na papa na biso Ricky Bazika, papa Ricky Bazika et na maman na biso Angèle Dondo et depuis Londres, depuis Sibinope Bambo Ebele Yamini, voilà, awa tozokoba toujours et moi là bonjour, où est venu et qui là c'est qui a moi côté oui ton Kalelu avenue Kalelu za Kalelu premier rentrée ah oh to tiki likolo ah da venir to tiki yo to bon va bisinga fona koma ah avant hein da entre autotique. Voilà, merci et Nabino Batutu Bozo Talabiso. Ah, elle va venir mon ami Mickey à 4. Hein? Voilà. Merci. Voilà Totiki Avenue Ekila et Tokotiawa et Topé Sabino Kombo et Avenue Oyo. Et merci na abonné na biso papa na biso Alain Panda. Papa na biso Alain Panda. Et voilà, Kalelu, Yango Yavenyango, et il y a un numéro 2, bis, 5 Kozala. Donc voilà, voilà, papa Alain Panda, mon est venu là. Voilà, alors tout ça bon on a Kalelu, tout ça bon on a Kalelu, avenue Kalelu, croisement Ekila, et mbote na papa Alain Panda, la maman Françoise Bodele Yoleke, voilà. Et Yoleke, te possibino pe bambo tebele awa un bis et awa un bis. Massa, bonjour. Numéro 5 euros à la. Au matin. Voilà. Merci beaucoup. Et Tozokoba, toujours Tozolak Sabino. Et Tokouti, Salate, et Zosalama. Un peu Bazotonga. Voilà. Le pango tomo l'andézali divisé en 2 parties. Voilà. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole.
hypocrisie. Tala biso bato tokoyi kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe. Balingi Nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela nolola nakamwe mingi lolonga bandimi lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye. Tala biso bato tokoyi kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. bosaneme tokolaka mpona nino toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo maseni eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci, bandeko nyonso. Bo landi biso, pe bozolanda biso. Ah, nous avons venu Kalelo. Voilà, venu na biso Kalelo yangoyo. Et venu Kalelo yangoyo. Merci Nabana Ipen, merci Nabana Ngaliema, merci Nabino tout. Bolandi biso, bozotala biso. Merci Nabino tout. Merci Nabao, bozotika ba commentaire. Merci Nabao, bozo commenter. Merci Nabao, bozo benga, bao bozo aimer. Vraiment merci. On est ensemble avec vous. Et donc ndenge totiko ebisabino toujours et makolo eza na nzela. Makolo eza na nzela. On est ensemble. Makolo vraiment eza na nzela. Et balobi le 3 et novembre biso tokozala bongo na Mbanza Ngungu. Voilà, merci beaucoup. Et Kalelo Yangoyo, Aveni Kalelo Yangoyo, et numéro 1. Et voilà. Merci beaucoup, chers internautes. On a tout Avenue Kalelo, jusqu'à Avenue Télécom. Voilà, donc Avenue Télécom Yangoyo. Donc Télécom, Bana Ipen, Bana Télécom. Et Omoni Panabino, Omoni Lupang Nabino, Omoni Famille Nayo, Omoni Panayo. Tikelabiso, commentaire. On est ensemble avec vous. Mbote Mingi, Naselele Nzembe Lamfumu Kimbangu. Pakolo Garde Miding, na place Ambara, na Bruxelles, pourquoi pas na Jidikael, Ipumbu, J3 de Bruxelles, et Moninga Selele, Bambote ya Mingi, et Topesio, et Dango Masudi, tantôt Dango Masudi, le mona Galatongo, et Bambote na Ope, ya Mingi, et de la part de Papa Sano Bakala Diakuba, on est ensemble. Merci Nabino Batutu Olandi Biso, merci Nabino Batutu Oyo, Bozo Tala Biso, Bozo Tikela Biso commentaire, Bino Bozo Benga Biso, on est ensemble vraiment, et avec vous, et tous continuer toujours, et Kozala Nabino, et
Voilà, on est ensemble et tous toujours elongo nabino tozokoba toujours kolakisa bino misala na bino et oyo botinda biso ba quartier ba commune ba balabala et c'est ça ya mwana notre force na bino bato bobenga biso toana eloko musu totalaka te so totali bino te tokotala eloko mususu te bino nde mission na bino bosi sacrifiaka po biso tomona mbanzangu et tomona kisasa po biso tomona mboka totika kala yango monaka biso pe tobundaka et mpona kolakisa bino mboka oyo botika kala totambolaka ere nyonso bamakolo ere nyonso tozotambola pie Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Voilà, Totukotika, Avenue Télécom. Et Tokoti, Tozope Sabino, Kombo Avenue. Et merci, Nabino Batutu, Bozo Landabiso. Merci, Nabino Batutu, Bozo Talabiso, partout, Bozo Ami, partout vous êtes. Tole Labino fort, Tiki Labiso commentaire. Ozo Landabiso depuis quel pays? Ozo Landabiso, Zali Wapi. Et vraiment, Ekosa Labiso, bien ma casse. Ozali Mwana Télécom. Ozali Mwana. Ya Ipen, ozali mwana Ngaliema, ozali mwana Masikita, mwana Équateur, ozali mwana ya Kalelo, ozali mwana Télécom, ozali mwana Ekila. Ba vino tout au côté et tikela biso commentaire. Voilà. Ah tout ça bon on a venu Bonganga. Voilà, Bonganga. Voilà. Tout ça bon on a venu Bonganga. Donc Tokotika Avenue Télécom et Tokoti Avenue Bonganga. Voilà, Avenue Bonganga. Nous devons continuer toujours à Avenue Bonganga. Merci Nabino Batubozo Talabiso. Merci Nabino Batubozo Landabiso. Merci partout. Et pas une autre Bozali. Bozo Landa Biso. Et voilà, on a tout ce qui est Avenue Bonganga. Et toujours Avenue Bonganga. Et manango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye tozokoba wana touti kokota Avenue Bonganga et Bonganga tobimi tozonyango lisusu Avenue Ekila bongo tozokota sikoyo Avenue oyo et landi biso awa tomoni ba commissionnaire et voilà et tozokoba. Merci beaucoup chers internautes. Voilà. Nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Voilà, Tokotika Avenue Ekila, Tokoti Avenue Inga. Voilà, tout abongo na Avenue Inga. Merci Nabana Inga, merci Nabino Batu Bozo Talabiso, Ozami na Avenue Inga, Ozali Mona Inga, Topesio, Bambote, Ebele, Tikela Biso pe commentaire. Chers internautes, Omoni Epa Nabino, Omoni Lupang Nabino, Omoni Avenue Nabino.
tikela biso ngo na commentaire ekosala biso bien oza mwana ipen tikela biso ngo vraiment na commentaire okosala biso bien makasi donc voilà quartier na bino yango oyo bana ipen bana ngaliema topesi bino bambote ebele ya mingi nayebi ke bozali wana tellement ebele mpona kolanda émission na bino vraiment on est ensemble et tozokoba toujours et merci et na bino batutu oyo bozo benga biso et oyo bozo soutenir biso na voyage na biso oyo ya nzela ya Mbanzango Nkamba merci na yo pe nanu otindi contribution na yo te et voilà balobi contribution ezali oyo yo moni okoki ko contribuer na famille na yo na libota na yo po ke bakenda ko salela yo lisusu mosala otala ngo lisusu na télévision et wana ezali voyage tozo sala donc contribution yo moni numéro na biso ezali wana nga biso oza molandi munene émission na biso otalaka biso oza fanatique na biso oza libanda wana makoki ya ko soutenir biso na oyo koki benga biso soutenir biso ekosala biso bien ekopesa biso lisusu force makasi lisusu koleka comme il faut voilà merci tozokoba toujours awa na veni Inga et na veni Inga place tozokoba tomoni Inga pe aveni ya munene Inga pe aveni ya munene awa na Inga banda kwa kitoko ba parcelle pe ya munene voilà on est ensemble avec vous merci natiki bino te découvrir aveni Inga et bongo na kozongela bino lisusu après aveni Inga merci. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goût à la simao yesoyo yesuzonganayo oluka babolie ya yesu yakanayo ipambolie Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Kwa konyae alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato iko sanzane kalabiso bato asumuleki tozongela kaka zambe etika hipokrisi etika hipokrisi meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poète.
Merci. On a d'autres côtés qui sont venus Inga et Tozongi et Masikita. Et voilà. Voilà. On a d'autres côtés qui sont venus Inga. D'autres qui sont venus Inga. Ah, Tozongi Sikoyo. On a venu Masikita. Voilà. Merci. 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 Bolanda Biso. Merci. Botala Biso. Partout, partout, partout. Boali, n'ebi que vous êtes belé, TV moko bato belé. Voilà, ah, tout ça bon on a Masikita. Vous savez moi on a venu Masikita. Au Kola on a venu Masikita. Au Botama on a venu Masikita. Au Moni Panabino, au Moni famille, au Moni Lupang. Si que la biso commentaire, ça la biso signe et que ça la biso bien Makasi Koleka. Voilà, merci. Et toujours Koba toujours et merci. Et on est toujours ensemble. Et Zambazali et Azoba Telabiso toujours. Alors toujours, nous avons Masikita. Et toujours continuer toujours Masikita na Biso. Et voilà. Voilà, toujours Koba toujours na Masikita. Voilà, venu Masikita en haut. Toujours, on venu à Biso Masikita. Merci Nava Tutu Botala Biso. Merci. Inflammation locale, inflammation locale.
soko bankoye tozongela nzakomba etuna tosala parole